Mama, na makambo ya Peniel na Mike. Bato mosusu bapesa conseil me yo te. Yaya. Yo longola Diego na libala na yo ozwa mobali ya bato fanda na okomise mobali na yo. En plus, aujourd'hui, sur l'exemple, il y a Niki. Oh, Niki na bani baza malheureuse. Qui te dit ça? Bato baza malheureuse a bana Diego. Ou a sondola na mwasi mosusu. Yo za mal placé pour le bila makambo peigner na maikalambay. Il faut oloba. Il faut souffrir leurs enfants. Kolobate, elle fait souffrir ses enfants. Conjugaison est compliquée au katililo. Mama, au moni couple na wana doxy ya ona grimpé. Gérant on a quoi na o. Tiko kota makambo ibi mutu na makolote. Oh, tabasho baboko la mibali bino bo mal place le mo. Sarah Tola, mama, na makambo a Peniel na Mike. Oh là là, moto na succès. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko maloba ndeko na biso alobi. Azana raison to azana tort. Bandeko panangai nakoki kopesa ye raison te. Tort pe na kopesa ye te. Pona yebi eloko alingi penza. To nazomona eloko penza. Oyo penza na kopesa le raison to tort ezate. Mende pona na loba. Oui, nazalia wa pona koloba. Yango na che video wana. Bandeko na yebi bolingo ya Saratola na Diego ndenge bandate. Na yebi pe ndenge ba vivraka te. Metangu na monaka Saratola na monaka ke bolingo ezali. Saratola azana bolingo ya Diego Milito. Tangu pe naza komona Diego Milito azali toujours ensemble na mwasi na ye Saratola. Seke Diego Milito azali pe na bolingo na mwasi na ye Saratola. Bandeko bana ya Diego bazali ko souffrir. Ezali mwa pasi po ba souffrir na ndenge tozo imaginer. Bana ya Diego basufraka po bamonaka papa na bango rare par hasard. Oui, ezali normal. Eza neti mwana même Saratola ndenge aza na bana. Bana na ye bazala pe na susi ya papa na bango. Ata ba mesana na mama na bango. Mais er moko pe bakanisaka il fallait papa na mama bazala ensemble ndenge ba voisin bazali. Maintenant mokila lelo ezakaka bongo partout na monde. Mais Saratola na Diego Milito ndenge bazali pote bana ya Diego ba souffrir na nzala pe na makambo ebele. En tout cas loba ezakaka nzala na makambo oyo eza na Congo na ba Congolais nyonso. Ba souffrir na bolingo ya papa na bango. En tout cas, nandimi te papa na bango alingaka bango te. Nandimi pete ke amonaka bango oyo biso toko kanisa. Pourquoi nalobi bongo? Parce que bana ya Diego Milito bazalaka na Congo pe na Kinshasa. Diego Milito azalaka wapi na Congo pe na Kinshasa. Alors boyebi na kati ya Congo pe na Kinshasa. Boyebi ndenge batu ba vivraka. Boyebi ndenge basalaka pote balia ba vivre. Donc Diego Milito tangu azalaki na couple na mwasi na ye
azala kozwa famille en charge mais nandimi te à 100%. Aza kozwa famille en charge azofuta ndaku, azopesa mwasi mbongo asala mombongo ekokozala bongo parce que azali pe tina mokolo lelo musicien. Alors liboso azalaki na groupe na ete azalaki pa ya wata. Alors azana ba moma mbongo ezalaki belé, azana moma mbongo ezalaka moke, azala pe na maison mère. Alors Diego azalo kola musicien nyonso, ndenge azozwila mbongo ndenge pe akopesela mwasi oyo aza na ye na bana, ndenge akokipe mama ya bana na ye to mwasi na ye ya ndaku na bana, akopesa ye mbongo toujours pas débrouillaka po asala boye, ezala ozalaka na Congo, ezala ozalaka na poto. Loba nde ba oyoyo babali sika azana mwasi na ndaku moko wana mwa différent, mais nanu pe babali kaka te neti babina file ba Robin Mundibu parce que eza un peu compliqué. Alors Diego modèle amemela mwasi na ye tangu bazalaki ensemble, lelo oyo akoma ya Saratola akomemango pe différent, mais bana ya Diego bazange loko. En tout cas eza mwa pasi bakozwa na moyen oyo papa na bango azwi na mama na bango, pe Saratola na ndimite azali contre bana wana, na ndimite Saratola akopekisa Diego akuta na bana. Loba likambo moko ezali na bana te me na mama ya bana echange nde horaire ya kokuta na bana, na modèle ya kokuta na bana, na modèle ya kopesa bana mbongo. Soki pe bana bazwi mbongo mikolo wana te, ekokozala toujours situation ya mama na bango, po bana soki bapie bango mbongo, mbongo ekokende toujours pa ya mama na bango. Même mwana aza muke, même abando kola, ekokende toujours mama na bango akolinga yeba. Ndenge bomonaka bana ya Niki Menga. Mais Saratola na Diego bazali wana te pona ko souffrir bana ya Diego na mwasi ya Diego ya kala ex na ye. Pe Saratola ayiba mwasi te po Diego azazoba te, ya liboso Diego azali mukolo ya Saratola ya musika, akokoza mukolo na ye ya ba 5 ans, 6 ans. Atako tu ya 2 ans, mais Diego Milito azali mukolo ya Saratola. Pe Diego arezonaka bien, pe Diego azazoba te, ayebi oya salaka. Donc, eloko evandisi Diego na Saratola, ezali te ndenge tozo kanisake Saratola abokolaka Diego. Non. Saratola azana ba moyen koleka Diego. Na moment moko pe Diego tangu nanu balinga na Saratola te, me bayebana ou bien bazako bima déjà, Diego pe azana na ba moyen mususu. Mais Saratola foko yeba aza mwana mwasi moko abanda koluka vi kala. Donc Saratola soka lingaki abala mobali pona asomba ye abala ye po abokolaka ye, Saratola akoko kende na basite akomona mobali ya kitoko koleka Diego, mobali ya bogar pe atie na ndako azobokola ye, pe mobali wana akokende te po akozala na beauté na bilamba abando vivre ya Saratola, akozala na Saratola. Pe Saratola akokoloba na zio po na inane koya susu na change mobali. En tout cas Saratola na kisasa ako change bango ndenga lingi. Soki pa lingi akene na province, azwi susu ya kitoko ya bio, aye bokondimata uta province, bokokanisa auta poto, ako sale oya lingi.
abimise pe na miso bato. Mais Saratola soko azwi Diego Milito ezali amour. Bandeko Diego azali mobali. Azali musicien. Azali mukolo ya Saratola. Saratola azali mwasi. Saratola aza munene mazali na nzoto ya bien ba courbure epesamaka na nzoto na ye. Aza na forme ya bien. Saratola elongi kutu koloba te kitoko ya kosakana te. Botala ye bien, botie foto na ye, ba foto nyonso bokotia kaka na ya mabe. Bokomona Saratola aza toujours kitoko. Saratola na Diego bokomona Diego aza toujours mukolo. Saratola na Diego soko telemisi bango otie ozomona mwasi aleki mobali na kitoko. Ozomona ke soki balingani ezali pour amour. Po Diego azali mobali, azali musicien. Mais Saratola aleki Diego na kitoko. Na mbongo kaka te. Bandeko nazoloba réalité. Surtout bino awa na poto bozomona pe clair. Batafrique bazomona bon. Foza na mega pomona. Bombona ka Saratola na Diego basalaka couple bien. Mais Saratola aleki mobali ne na kitoko. Wana na kosite. Mobali na aleki Saratola na mukolo. Alors mbongo ya Saratola yangote ekangi bango. Esungaka bango. Esungaka pe Diego. Mais Diego alukaka mbongo tout le temps. Diego abandako luka mbongo kala. Tile lope alukaka. Mais Saratola ye moko pa lubagango. Papa na yesa na mbongo. Famille ne basa na mbongo. Maman na yepe azalaki commerçante. Alors Saratola mbongo ezali makamba famille. Mais bolingo bazali babalana na bolingo. Bana ya Diego basufraka non. Diego asalaka bana ne mababandona non. Likambo moko wana eza wana te. Mais ndeko oya lobi aza na droit koloba. Aloba eza normal. Saratola pe ako continue koloba. Surtout wana eza musala na ye. Moto na succès ngana koteliete. Ngana lobi logique des choses. Kokota na koteliete. Po oya ngai moko nana kokotela ngana makambo. Oh. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va s'entendre au lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, on a roza ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va s'entendre au lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss.
napesi d'abord bonjour to be mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc nakoki koleka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na babonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Maman la zona chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ama danger donc ba samta lo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour to be mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc nakoki koleka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.